Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo ape bambo nanga bien ya on a préféré na sala nanga vie Baby kiss. Accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman nangaye fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Voilà le lot par rapport à un programme Nabiso très spécial parce que la République démocratique du Congo est impliquée aussi parmi le pays où ils ont atteint par coronavirus. Voilà pourquoi est-ce qu'il est là par rapport à la sensibilisation aux artistes Moko ya Mboka Nabiso, à ces pays-là qui a invité Biso to et bah de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc là c'est Divine Champagne, au Boyebi déjà ex-Tonseza quartier latin. Aujourd'hui, il y a comme une carrière solo, il évolue seul. Alors, à ce pays-là qui est en place, il y a Fandar, donc en plein Maloka, ici, il faut rejoindre tout à l'heure. Qu'est-ce qui est en train de s'organiser par rapport à Peki Sabatoto, ko s'épargner dans Oyo Italie coronavirus. Alors, sans plus tarder, nous allons faire un petit tour quand même. Bon, mon Nini, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi en fait dans l'ensemble? Et nous allons nous retrouver tout juste après. Suivons. Voilà, comme je vous avais dit que nous sommes déjà à Maloka, bien sûr avec la star, l'artiste du moment, Divine, déjà au Boyebi de Champagne. Pour la toute première fois, Abing Sabiso na Maloka. Alors, tu vois quand même pourquoi Abing Sabiso de Divine, bonjour. Bonjour. Santé bien. Divine, tu es sur invitation, tout le monde est au tour à Maloka, au distribuer, tu vas cacher plus de 500. L'idée n'est pas de soutenir les gens et où tu as. Bon, il y a pas tout le monde qui est malade des alliés. Ah, bah député ba kota rasouté, bah na ba qui to voté bon ba ke, pas bi ke ba zwa ka ba vina bon ah ba ke. Ce qu'on nga na za nga député te na nga musicien Congo, na monique ba to ba ko vivre ndé ba vivre bété ba ko zwa soutien on la ti na zolo po bomba pour na kashine et ça nga passe papa la monique na monique idée wana na ça ba kashine na kabula na millier na ngai na Maloka. Au kabula on a millier na Maloka. Tango bimi na libanda obando pesa batu. Et ça là que n'est est-ce que papa yambi bien tous akinde. Ah papa les bayambinga bien ba sepeli mais ba regretter pesa mokie bayambinga pena bien donc toke pena tina amoni pena toke na ba suka pena o batu ba fingaka o papa shera finga donc toke pena na suka kota Maloka wana donc moyen te batu ba zuiti na ba wenze batu ba sepeli taka na kosi bon na kezo musu etika na voiture mais pour ana longa moyen ezate. Mais en fait d'après yo le monde apparemment au valoriser mingi Maloka. Yo soni ils allaient rater parce que tout on dirait on était les amis mon corps reculé on dirait boy mais yo de temps à autre on avait interview là bas émission au ça là effort kaka ya kotombola la Maloka. Ah na ko ki ma quartier na ngate papa aller et à quartier moi ya soni
même pour tout mobile sur la ligne ozo c'est que va na maloueka déjà ozo kana son mais ngana yo kana son te za quartier na ngana botami a na koli awa donc na baniki danseuse na nga na maloueka tina kipa ba kofi na vende pa ba kofi mais na zala kana maloueka yo na monike na milem suna ke sala makamboti na ke milem suba ya mbanga loka mpaya mo ke na sana kana quartier na nga pour na zala l'aise. Merci beaucoup. Tout le monde maman ne va sepeli bien que peut-être au satisfaire bango pas totalement parce qu'avec 500 pièces les acquis manquent par rapport il y a nombre il y a tout aux autres en nzela. Alors tout le monde qui peut oyembe la paix coronavirus au sensibiliser bande kona ba congolais na ba congolaise ba mi batela na bokono oyo idée ko yembe za kwa po yo pe o za na mbongo te mais studio signer sous studio na air ya confinement le sous. Ouais papa ale naza mbongo te mais na ba fort ka om kemke batu ba osunganga yango moki na osala naza mbongo te poso naza mbongo za passe na mbongo te donc fort ka o batu ba osunganga ndi na osala na ba ite ngape na yemba ba mona pe ke divine azali mona maloueka azali a défendre maloueka pe na défendre mboka mobimba poto na yembi mboka mo déjà malade na défendre mboka mbande baninga ba yembi ngape na yembi nazui part na nga na yembi nazui part na nga na yembi na ndama bete nga na yembi kapo ezo sala nga passe nde batu bazo kufa malade déjà makasi papa ale batu bazo kufa makasi malade déjà makasi. Et alors je crois lelo Makamo c'est vrai ça va initiative à malam oyo sala mais tolingi to yeba quand même après oyo ba dom so continuer to zo zela le sous ba partenaire ba yana no po sala so dom. Bon nanga ki nanga no sala étape par étape mais na sali boye po sana ngeza ina ke na onje mo binati kata ba loso po bat ba souffrir fort nati kata ba loso so bat baza ba ko edenga ba tinga ta maboko ba bakiselinga na sana ndam na ba ndam pona kende na onje na ke kopesa pe ba loso na pesa ba sucre na pesa ba sukal biloko ana ezala ngo moins cher donc so dina mbongo mo bina osomba na ngona kei na kaboli bana wana mike wana o ba mama na ba obokola bazaka lokwa bandeko na ngai baza lokwa bala na ngai baza lokwa ba nyonso ka yanga nde bango ba pe manga pene na pe ma yona na bolingo ya bango na ke sala na ba onje o monika ke so na zui na monika koki na ke na onje na ke na tiki na obenga pe yo oye. Alors pour plus de contacts pour bandeko ba ko se joindre na idée na yo parce que c'est une très belle idée qu'on se le dise surtout encourager déjà alors ba koki ko benga yo na numéro nini contact na yo nini o ba koki ko benga mbala mango po solo là. Numéro nanga ya téléphone est 085 32 65 1 souka 085 32 65 55 1 souka. Ah, c'est moi divine champagne. Moi na souka na bango. Na esusu na nzembo. Ya coronavirus. Sukola maboko. Maladie ezali komona ngo coronavirus. Moninga reste chez vous. Sukola maboko tango nyonso. Papa mama kotia tembete. Distance à 1 mètre. Corona, kombonango coronavirus, kombonango coronavirus, tosukola maboko. Maladie ezali kombonango coronavirus, usukola maboko. Moninga reste chez vous, sukola maboko tango nyonso. Papa, maman, kotia tembete. Distance à 1 mètre. Lataka, parce que baningae. Elongo na baga. Sokola maboko. Tango nyonso na savon. Maladie ezali. Pa mokili mobimba tozolela maladie ezali maladie ezali komona coronavirus.
moninga reste chez vous sukola maboko tango nyonso papa mama kotia tembetero distance à 1 mètre. Bana Congo mobimba pona maladi oyo ekoti na kati na mboka na biso Congo pe na continent mobimba malade eza totia tembe te tomibatela soki pe obimaki soki ozongi na ndako kosimba mwana te kosimba biloko ya kolia te sukola maboko na yo pe bokono ekoti yo na nzoto kima mbango na hopitalo tata nzambe yokela biso mawa mpona virus oyo bokono oyo esila tosanga na biso nyonso bomoko mpo tolonga etumba oyo ya coronavirus. Maladie ezali komona mo coronavirus moninga reste chez vous sukola maboko tango nyonso papa mama kotia tembetero distance à 1 mètre. Na esusu na nzembo ya coronavirus. Sukola maboko maladie ezali komona mo coronavirus moninga reste chez vous sukola maboko tango nyonso papa mama kotia tembetero distance à 1 mètre. Nambalola nzambalola maladi oyo euti wapi babenge yango virus corona kombonango coronavirus kombonango coronavirus tosukola maboko maladie ezali komona mo coronavirus usukola maboko moninga reste chez vous sukola maboko tango nyonso papa mama kotia tembetero distance à 1 mètre. lataka paske baninga elongo na baga sokola maboko tango nyonso na savon maladi ezali bandeko na biso bakufi mingi tineropa mokili mobimba tozolela maladi ezali maladie ezali komona mo coronavirus moninga reste chez vous sukola maboko tango nyonso papa mama kotia tembetero distance à 1 mètre. bana Congo mobimba pona maladi oyo ekoti na kati na mboka na biso Congo pe na continent mobimba malade eza totia tembe te tomibatela soki pe obimaki soki ozongi na ndako kosimba mwana te kosimba biloko ya kolia te sukola maboko na yo pe bokono ekoti yo na nzoto kima mbango na hopitalo tata nzambe yokela biso mawa mpona virus oyo bokono oyo esila tosanga na biso nyonso bomoko mpo tolonga etumba oyo ya coronavirus. maladie ezali komona mo coronavirus moninga reste chez vous sukola maboko tango nyonso papa mama kotia tembetero distance à 1 mètre. Ah, c'est moi Divine Champagne mwana suka na bango na esusu na nzembo ya coronavirus.
maboko. Maladie ezali komona coronavirus. Moninga reste chez vous. Sukola maboko tango nyonso. Papa, maman, kotia tembete. Distance à 1 mètre. Nambalola, nambalola. Maladi oyo euti wapi. Babenge yango virus corona. Kombonango coronavirus. Kombonango coronavirus. Tosukola maboko. Maladie ezali komona coronavirus. Usukola maboko. Moninga reste chez vous. Sukola maboko tango nyonso. Papa, maman, kotia tembete. Distance à 1 mètre. Lataka paske baninga elongo na baga. Sokola maboko tango nyonso na savon. Maladi ezali. Maneko na biso bakufi mingi. Tineropa mokili mobimba tozolela. Maladi ezali. Coronavirus. Moninga reste chez vous. Sukola maboko tango nyonso. Papa, maman, kotia tembete. Distance à 1 mètre. Bana Congo mobimba. Pona maladi oyo ekoti na kati na mboka na biso Congo. Pe na continent mobimba. Maladi eza totia tembete tomi batela. Soki pe obimaki, soki ozongi na ndako, kosimba mwana te, kosimba biloka kolia te, sukola maboko. Na yo pe bokone koti yo na nzoto, kima mbango na hôpital. Tata Nzambe yokela biso mawa, pona virus oyo, bokono oyo, esila. Tosanga na biso nyonso bomoko, po tolonga etumba oyo. Ya coronavirus. Maladie ezali komona coronavirus. Moninga reste chez vous. Sukola maboko tango nyonso. Papa, maman, kotia tembete. Distance à 1 mètre. Ah, c'est moi divine champagne. Moi na suka na bango. Na esusu na nzembo ya coronavirus. Sukola maboko. Maladie ezali komona coronavirus. Moninga reste chez vous. Sukola maboko tango nyonso. Papa, maman, kotia tembete. Distance à 1 mètre. Nambalola. Maladi oyo euti wapi. Babenge yango virus corona. Kombonango coronavirus. Kombonango coronavirus. Tosukola maboko. Maladie ezali komona coronavirus. Usukola maboko. Moninga reste chez vous. Sukola maboko tango nyonso. Papa, maman, kotia tembete. Distance à 1 mètre. Lataka paske baninga elongo na baga. Sokola maboko tango nyonso na savon. Maladi
ezali 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 maneko na biso bakufi mingi tineropa mokili mobimba tozolela maladi ezali 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 maladi ezali komona coronavirus moninga reste chez vous sukola maboko tango nyonso papa mama kotia tembete distance à 1 mètre bana Congo mobimba pona maladi oyo ekoti na kati na mboka na biso Congo pe na continent mobimba maladi eza totia tembete tomibatela soki pe obimaki soki ozongi na ndako kosimba mwana te kosimba biloko ya kolia te sukola maboko na yo pe bokono ekoti yo na nzoto kima mbango na lopitalo tata nzambe yokela biso mawa mpona virus oyo bokono oyo esila tosangana biso nyonso bomoko mpo tolonga etumba oyo ya coronavirus. maladi ezali komona ngo coronavirus moninga reste chez vous sukola maboko tango nyonso papa mama kotia tembete distance à 1 mètre c'est moi divine champagne mwana suka na bango na esusu na nzembo ya coronavirus sukola maboko maladi ezali komona ngo coronavirus moninga reste chez vous sukola maboko tango nyonso papa mama kotia tembete distance à 1 mètre nzambalola maladi oyo euti wapi babenge yango virus corona kombonango coronavirus kombonango coronavirus tosukola maboko maladi ezali komona ngo coronavirus usukola maboko moninga reste chez vous sukola maboko tango nyonso papa mama kotia tembete distance à 1 mètre lataka paske baninga elongo na baga sokola maboko tango nyonso na savon maladi ezali 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 maneko na biso bakufi mingi tineropa mokili mobimba tozolela maladi ezali 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 maladi ezali komona ngo coronavirus moninga reste chez vous sukola maboko tango nyonso papa mama kotia tembete distance à 1 mètre bana Congo mobimba pona maladi oyo ekoti na kati na mboka na biso Congo pe na continent mobimba maladi eza totia tembete tomibatela soki pe obimaki soki ozongi na ndako kosimba mwana te kosimba biloko ya kolia te sukola maboko na yo pe bokono ekoti yo na nzoto kima mbango na lopitalo tata
ata nzambe yokela biso mawa mpona virus oyo bokono oyo esila tosangana biso nyonso bomoko mpo tolonga etumba oyo ya coronavirus. Maladie ezali komona mo coronavirus. On y va rester chez vous. Initiative na yo, mais quand même tout au monde peut tuer la paix sous coronavirus. Yo parmi en fait nan écoute intéressant que pour yemba parce que pandémie on doit ni maté qui peut-être bien peu qui ko yemba là on du coup au côté studio bisi mbon on a yo pour yemba sous pour sensibiliser bato ba ki bana boko. Ngumtapesi ngambongo azate ngambo mna select na effort nga mukandina zana be effort na ngai ngambo mna select effort na nga ndina côté studio na beti nzembo na nga pour moi ki malade ezali kandi tozo bato mi batela malade ezali ta ne bandiro na so bazo kufa ebele ba kufi même na kina bato bazo kufa même na banda bato bazo kufa ndina mona ki na eloko pesa bana kite kadu na kopesa bon ya nzembo wana et consoler mitema na biso. Merci beaucoup. Je vois que nous allons d'ailleurs tout à l'heure te suivre et vous appeler exclusivité dans Katia émission Oyo. Mais les lots quand même tout ce côté pour la première fois dans Maloika. Comment on m'a envoyé ça ma boy. Aux alana Oyo ka sonité étant au commissariat mon Maloika parce qu'apparemment yo bené loco on a tout est complexe là. Non non enga ezala te nga ko tuna zaito so na obina ba danser ba ofinga nga mo Maloika mo tamso na vanda mo na ko mo bino ki souci na leli mais o tala nde parce que obimé loko ka sonité pala nga yango na vanda ana Maloika donc na kindaka zan faire zo zan zo tamso fona ki zan faire zo 2 bis fona ki ti zandu donc tamso na ko ke ngolo nga tamso 6h na comme na zan tamso ba 14h donc non mais na nzela nzelo eza mulai na zandu na mesa na déjà eza place nga na bimeli donc si ba mona nga na ba TV na bini pa kofi na bini partout kana na Maloika donc na za mona Maloika na ko kima ngote eza milé na ngai. Surtout ça bien parce que quand même tout le monde fait ni maïsika outil pour aller quand même place à Zokene. Alors Divine programme tout le monde de l'eau maman bazaki satisfaite mais apparemment au qui se met pour ça na ba monyo sauter. Pour le moment tout le monde raté ba suité oyo bimi c'est le combien nombre à causer combien. Nombre on a ça qui est à 500 na nombre on a ça qui on a ça à 500. Ceux qui nzamba pesi makoki makamso yeye bien non moi qui na obimisa to kabola msusu bato bazwa bato bana posa ba otoskila maboko wana ba maboko to bato bala posa nango to somela bango to ya to kotela bango ba salela ngo so na zimbo to sala to lukaka dans aide et amakas dans soutien on a la posa soutien pour soutien so sans soutien na ko sala makambo te so na soutien de na koka donc nga moko na effort na nga moko divine de na souffrir effort ya mkimu na ozo na sala mais so na soutien et ça la bien. Merci beaucoup. Alors, la toute dernière question, on a koto na yo parce que tout le soutien. Est-ce que les lots ba tout à bonne volonté, on a besoin de pepoa, ba okikoya ou bien jusque là on bon koki. Non na kokite tant on peut na salbe mutu pa tienga mo poandam. Na pesi mbote skazali, nzaba pambola e abaksela e ya ebele. Donc papa na skaza kuna na kata London. Na peso bambote beni Marco moi na tanga kombeli no c'est pour ça na tanga ko no c'est pas ko ya luko na Facebook WhatsApp ba komelo message ba be otika ko soutenir nga donc Marco na peso do ba merci belé na oyo sali na o pesaki et denga ipe na kabulela batu donc na habité na peso na zong sani nzamba bakiselo ebele o ezangaki. Merci beaucoup, je crois quand même devons soutenir aussi ces genres de personnes. Marco depuis London Ozolanda biso très très prochainement sur une initiative sur Malam Koleka Oyo et aussi la source bien surtout soutenir artistes pareil sortissant depuis à Maloika Bukenda wapi na poto bana Maloika bazala raté tous on a besoin de se manifester au tia poids et pas de on a bien à moi si pour et ça la bien c'est comme si Maloika les milieu moko trop reculé alors qu'il y a des gens il y a des intellectuels les gens battu tout au bazar alors ba ressortissant tout ya Maloika obi ke yo obota bana Maloika uta Maloika mais kako sangana idée ya ndeko na yo enfin que tout mola sous Maloika et kende liboso alors ba tu encore remercier Bayali. Non remercier ka bato ba edenga na bato bana ba soutien ma case na pesi Jean Laurent eskaza na Paris na pesi ba mbote ebele na pesi pe papi mwana ndeke eskaza likuna na Paris na pesi ba mbote ebele na pesi Guillaume Kesse ba mbote ebele na pesi Nadine Ngoma Pamote belé na soutien ba soutenir nga makasi ba on a Nicole Lola dans na Daigola na imo pe papa la ndimi akuto ko ya pe awa oyena maloko ba tebele ba kima ngo ba journaliste ato bengi journaliste ya ko zwa interview ngo ya te donc il faut landa kaka esika place ya zali donc yo kutu oye donc na bolingo yo za nango et on a peso merci na pesi pe na bosanité kuna na Suisse ni 15
ni 15 na Suisse donc ni 15 mananga na Suisse donc papa mo malamu papa na pas azo soutenir nga makasi donc nzambe pe abaxelo ebele donc bato nyos ba fine nga nyos bazana poto ba fine nga nyos bana kini awa divine champagne yo azali nzembo nga ya vix ezele ka déjà la ba radio nzamba sunga biso so na zwisu eloko msuna obengo papa lent na okabolola su batu donc malembe kaka nzamba sunga. Merci beaucoup. Je penserai également à faire un clin d'œil spécial na Vienanga Blanchard Kadhafi, le commandant en chef. Merci Nayo, merci na bandeko tout oyo bozu occasion ya kota la biso. Je crois que programme divine programme sur ce style programme studio zali toni. Programme studio zali bato ba to yemba banto bato so makamboka ici na zonge studio na ngai programme studio na ngai zali donc na de la banzembo na studio fo boyo ka banzembo moza bien na bato na oyembela bango na bosa inte papa René Labé eskaza kuna na kati Paris na pese bambota trop ye pa na nzembo na kati album na nga to ke na malembe nzamba sunga ka personne makasi na bosa inte fo na baxer sombota mingi pa Marco eskaza kuna dans président Marco parce que ça na pese mbota trop to nazo boya ko sisa ko mpona boy po sisi kombo ba ko kene ko landela kombo wana na internet ba zui ba komi ko koma buzoba ya ona lingi te ke na batela mutazo soutenir nga makasi na bosa nte da ba fan ya divine tout divine na studio makambo esila to vandite to pimo muke to ke studio to sisa ba makambo na biso po to ya de na batu to yembela papa le mpo ba to yembela to zela kaka. Merci beaucoup. Je crois quand même nous allons aussi interviewer quelques personnes. Otokuti Awa, Namaleka bien sûr, mais un peu copier sa point de vue na bangona Oyo et action divine tout ça là tout à l'heure. Ndeko Poussanas. Bonjour. Oui, bonjour papa. Kombonan. Kombonan Nicole. OK, Ndeko Nicole to moni ozaki si ba Ndeko divine Awa. Et ça bino ndeni komona ki artiste zo idée ya kosunga ba ndeko nae. Et ça le dit. Oui, et ça linga bien makasi. Wazandi kunanganga za petite sœur nae, moi na papa la ngai, na sepeli makasi. Donc okabula bakash ne, donc bato sali bango sengo makasi. Ba msusu ba okabula bakash ne, misika moi na mwana mabele ke kabula msusu na commune msusu. Mais ye akaboli pela place ya zalaka. To tiko kabula bo moni binu bo moni ba image wana déjà bato ba sepeli makasi. Po msusu wa mwana pa misa 500 francs. Asoma cash ne azo kokate. Mais ya zwa azui likanisi wana ya kosalisa donc nzambe apambola yake liboso donc apesa ebele ba o ezangi toyebi ke kala mingi te ba biloko ya bien ezoya liboso na ye ba cash ne silika raté ma msuzoya bon bino boromona kaka ba image bien boromona kaka donc et ça dit pena bien makasi ça dit bien makasi ça dit pena bien nga pena na sepe na ngo na sepe na makasi po mingi tozana bango ana mabele a bele ba simba ka pe ba mbongo leka pe ba koleka pe ndeko na ngai mais ba sali yango te to mona ba ba voiture ba zo leka ba sali yango te mais ya zuli kanisi moko est bien vraiment tela ba mande ba sepe na wenze ba mama ba sepe li makasi mama mso mona mso teki ne elonga malonga te ateki mso 1000 francs. Pour misaka 500 francs sur ma cash ne dans mon aura rebellé mais ya zuli kansi wana en plus pe za jeune fille bi kem so resoma eloko na ye mais tali bo habiter population de souffrir atali bo non na sunga population donc esali pena bien ma casse na mapambola ke liboso na bi ke biso raté jamais tikala ko raté donc na bi ke retomba mabende le tomba matina suka. Merci beaucoup. Là c'était quand même une intervention il y a mon kabandeko baza awa je crois ndeko Sozali. Oui. Tous quand même point de vue na bango et puis on saura ndeko Poussala. Bonjour. Bonjour. Tout le monde peut avoir un ndeko divine. Et ça l'on nini kozwa ndeko na bino kozwa idée oyo ya kosunga bandeko na. En tout cas, to sepe na makasi, waza petite sœur nanga moi suka biso en tout cas na acte a sali vraiment et marqué Batunion, c'est marqué population na otala eloko mwana mukia sali na ajo donc na zangi même makamoloba donc na osambela ka nzamba pesa ye lisusu o elekaki de abakisa ya ko bakisa ya ko leka ebeli. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que Ndeko Sozali. Donc c'est juste une série d'interviews. Ndeko Mekapé Koloba. Ndeko bonjour. Bonjour papa. Santé bien. Santé bien papa. Les caméramans na munene pe makasi. Tout le monde bino a déjà a besoin soutenir Ndeko Divine. Et ça là bino ndeni comment na ki Divine azwa idée ya ko somba bakashine akende ko kabela bande comme ça. Donc premièrement non to qui azaki danseuse. Deuxièmement na carrière nae a commis chanteuse. To sepela ki na idée wana.
En plus, il a eu idée de Kabola Bakashine, on sait moi idée de Sunga Batu, il y a population, au bazin la possibilité, il y a en tout cas, tu merci, ou Ndieza déjà tombé, partout ils ont tombé, tu sais na idée na ye to pesier to bois kele ba fleur surtout président Marco donc qui na CP na idée na na soutien na yo donc na CP na makasi papa le cameraman na biso makasi donc na CP mingi malue ka bat ba mona ngweza luboku eza place moko ya bien te mais au kiti sur le terrain au soutenir biso na émission na yo to bois kele premièrement na ba fleur rebelle ndenge o assister na mabe na biso ozupe ba image en tout cas to CP makasi. Merci beaucoup, maman. Alors, merci beaucoup. Alors, je crois qu'il a libéré Bino déjà. Merci beaucoup également à Marco par rapport à l'initiative d'un soutien vis-à-vis à Divine. Alors, je crois que très prochainement, continuer encore à maximiser les sous-sous pour que le programme Ezala Malam. Je crois que ça en est fini pour aujourd'hui. Merci Nabino Nyonsoto. Beau s'abonner, beau partager ma vidéo, un peu de like. Cela nous fera énormément plaisir. Je crois que exclusivité, il y a Nzembo Oyo, Covid-19, chanté par Divine Champagne. Alors suivons et on se retrouve plus tard. Au revoir. Ah, c'est moi Divine Champagne. Moi na suka na bango. Na esusu, na Nzembo. Ya coronavirus. Sukola maboko. Maladie ezali komona ngo coronavirus. Moninga reste chez vous. Sukola maboko tango nyonso. Papa, mama, kotia tembete. Distance à 1 mètre. Maladie oyo euti wapi. Babenge yango virus corona. Kombonango coronavirus. Kombonango coronavirus. Tosukola maboko. Maladie ezali kombonango coronavirus. Usukola maboko. Moninga reste chez vous. Sukola maboko tango nyonso. Papa, mama, kotia tembete. Distance à 1 mètre. Lataka, parce que baninga elongo na baga. Sokola maboko, tango nyonso na savon. Maladie ezali, ezali, ezali. Mobimba dozolela maladie ezali 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 maladie ezali komona coronavirus. Moninga reste chez vous. Sukola maboko tango nyonso. Papa, mama, kotia tembete. Distance à 1 mètre. Bana Congo mobimba. Pona maladie oyo ekoti na kati na mboka na biso Congo. Pe na continent mobimba. Malade eza totia tembete tomibatela. Soki pe obimaki, soki ozongi na ndako, kosimba mwana te, kosimba biloka kolia te, sukola maboko. Na yo pe bokone koti na nzoto, kima mbango na hôpital. Tata Nzambe yokela biso mawa, pona virus oyo, bokono oyo, esila. Tosanga na biso nyonso bomoko, po tolonga etumba oyo. Ya coronavirus. Maladie ezali komona coronavirus. Moninga reste chez vous. Sukola maboko tango nyonso. Papa, mama, kotia tembete. Distance à 1